Jaël Show a souhaité Karine Mokonzi me condoléances. Oyo ezali normal. Atindelaki ye message ndenge ye moko alobi. Alors, Jaël Show tangu azako sala direct na le ketu, Karine Mokonzi ayaki kozongisela réponse alobi Jaël Show nazali vraiment na pasi. En tout cas, boyoki message oyo Jaël Show atindaki pe boyoki réponse ya Karine Mokonzi azongisaki. Mais oyo yanga nini awa pona loba. Bon, nazako loba oyo nalingi na loba. Bofungola matoi pe boyoka yango. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebaki Jaël Show oyo ya biso Jaël Lukoki. Ndenge Karine azwaki likambo bongo ye na place na ye denge bazala na Karine pe ndenge ayebeli Karine pe ndenge bayebana alingaki kokoma message kaka te me alingaki kobenga soki Karine ayambi yete akomi message pe abengi lisusu. Bien sûr, bato bele bakolobaki non. Message pe ezakaka nécessaire. Mais Karine Mokonzi na ndenge bazala na Jaël, na ndenge bavivra na Jaël, na ndenge Karine Mokonzi afula Jaël akoma lelo oyo biso toyebi oyo abina epai ya le grand mopao oyo soki obini pa ya le grand mopao fo oyebana me ye ayeko yebana makasi nde epai ye Karine Mokonzi na équipe ya super talent oyo ekomaki équipe nationale. Bien sûr amonana na ye na Glory Olangi mais sur un certain alingaki kofula mate popa ya Gloria bato belepe baleka wana na kanisa soki na tuni bino bakombo na bango bokoyeba te to bokoloba akende wapi. Mais Jaël Show asala te boyebi Jaël Show azalaka parce que azali kole na Karine Mokonzi. Yango ezalaki devoir na ye, voire même obligation parce que eza likambo ya liwa. Tangu na lobi eza obligation ezali ndenge muntuka sokezo tambola na balabala omoni signal oyo bakomaka na bleu elakisi obligatoire soke lobi ke obligatoire okokende tout droit ata nzela kokatiza kotoyo ata eza kotoyo yokokende tout droit yango ngana lobi ezalaki pe obligatoire. Karine Mokonzi Jaël Show alingaki kobenga na telefone même azuite alingaki kobenga lisusu pe kotika audio pe a rappeler lisusu parce que eza likambo ya liwa simanango akosolola na Karine Mokonzi soki akokosala nini to soki akosolola te akotinda ya ye cotisation parce que ya Didier Mokonzi azala ya bango nyonso ndenge bazalaki na équipe nationale soki bazwaki likambo ye alingaki kozala wana pona ko défendre bango yango wana ndenge Karine Mokonzi akufeli yaya ezali pe Jaël Show akufeli yaya yango wana akokaki ko souhaiter kaka bongo te mais akokaki ko solola na Karine Mokonzi mbala na mbala pamba te batala eloko nini oyo bakoki kosala na moma wana même na famille batoyo bayokanaka te na likambo ya matanga en tout cas basalaka tu basolola bisika wana bazwa solution soki bako continuer ennemi na bango bako continuer yango sima. Mais Jaël Show ye azali wana azwa koyeba te ke bazala
famille déjà tilelo bazakaka famille même baza na distance bien sûr yemoko pa lobiango baza na bango na Karine na problème ité basololaka moko mais eza kolakisa na maloba ya Jael na comportement ya Jael ye azali kaka na ntima mbi oyo babengi motema mabe na Karine Mokonzi na lobite ke aza na motema mabe na bato mosusu mais aza na ntima mbi na nananyo na Karine Mokonzi yango wana na yebite soki kanda nini akangeli ya ye Karine Mokonzi na yebite pona nini aza kosolola na ye na motema akanga kaka bien sûr na yebike wana ezali ba comportement ya biso ba Congo soki akangeli yo likambo na motema en tout cas ezalaka matata loba ndoki yango soki ndoki akangeli yo likambo na motema ezalaka pasi po liberango loba azala ndoki ya mobali mais soki aza ndoki ya mwasi na kanisa okozala na ndenge moko akokango akolingo na kanisa tisuka na yo yango na yebite soki jelisho na ya ye Karine Mokonzi baza na position wana kana lobite soki likambo nini naza kochabango même pas na problème mais problème ezali pambate Karine Mokonzi banda asalaki émission na oyo afilora to jelisho tango asalaki na filora tango Karine akotaki boza koyoka elobeli na ye tango pe jelisho aza koloba ayoki pe bien Karine Mokonzi auto tindele message alors message yango pe lisusu jelisho tango azwi yango il fallait aloba na direct il fallait na direct aloba kaka ndenga lobaki lekechu na utozwa message ya Karine Mokonzi ponga pe na komelaki ye mais ye abakisi lisusu ebongi na répondre ye na direct o nzambe na nga oyo timambi ou bien nini boni boye jelisho vraiment oyo yaye ndeko bango mibale bakufeli yaya wana kuna yaya na ye azali biologique mais yo ozali une équipe nationale yaya nabino équipe nationale ezaye yaya nabino atalelo bokabwana ezaye même équipe nationale e bendana mais na miswa batu bamonaka équipe nationale ezali mais yako bendana bamonaka bino tilelo famille mais bozwana ba problème en plus yo moko lobi bosololaka mais pourquoi kopesa réponse na direct ya le ketchu pambate yo yebike akotala direct ya le ketchu oza même pas ko imaginer na moment oyo ya komelioke aza na pasi yene alali ye azawana azakutu kokokate même kosolola na batu mususu atindaka banini sikoyo ozotia na place ke yene alali ba arma ba benga ba solola na famille ba luka solution simanango akende lisusu na Facebook ya le ketchu pona koyoka message oyo ya yo Jael Show non Jael place wana fungola motema bien sûr na yebike na ba Congo eza pasi ndoki ya mwasi afungola mutu soka kangiye me yo lokola ozano ndoki ya mwasi te fungola basinga wana kolanda Miriam Mokonzi te kolanda eloko wana te kanisa malamu ekitelina na Congo kanisa leloyo sokoza Jael Show kombo na yo epezaka raisonner malamu na kanisa okozwa solution na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jupe Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi Jupe Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana,
chaîne de kitoko ya boss na so jipe kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na bakali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na so jipe kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.